Bonsoir les sous-souvendéco, Bassi Bibali. Bonsoir. Zambe apambola bino na bisika bouti na ndenge bo disposer tango pona koyingela na esiko na kombo ya Kibota pona koyeba na koyebisa bino ba dérouler ya programme ya ndenge tozali na yango soki Nzambe abateli biso soki Nzambe na bomoi abateli biso na poso oyo tozali kobanda eke ndeko na biso mimi na ngolu ya Nzambe akoyeba na kozala rapatrié awa na France ebongo soki esepelisi Nzambe ayebi ko permettre que likambo wana esalama na début ya semaine prochaine et que samedi ekozala probable que enterrement eyeba na kosala na bongo tokozela penza mama na likambo tango ekosala mabongo ayingeli awa pona kobongisa ndenge nyonso ekosalama pona mokolo na samedi na bongo tomoni bolingo na bino nyonso basi mibali bilombe bipai bouti banda likambo etelemelaki biso mokolo na mardi namoni bato kotelema botiki bandako na bino baorganisation na bino koyingela na esika oyo Nzambe apambola bino mais yango totie pause moko pona mokolo na lobi ezali dimanche pe mokolo na lundi tozali na pause tokoyeba na kokutana awa soki Nzambe abateli biso mokolo na mardi nde tokozala lisusu awa wana esika oyo pona toyeba na kolimbola na likambo etali baorganisation ndenge ekoyeba na kozala soki esepelisi Nzambe mokolo na mardi nde tokobeta sete toloba soki ekozala mercredi to jeudi nde akoyeba na koyingela na esika oyo bongo tokobungisa ndenge nini tokoyeba na kosala na bayo basalaka boyeba deja kobungisa na bisika oyo kosalaka kobungisa penza mokolo na samedi ekozala bongo mokolo ya monene na bongo esiko ezali penza monene te tozali na makanisi kilikili na moto mais soki esepelisi Nzambe mokolo na vendredi tokobongisa esika penza elongo bani ya monene pona toyingela biso banso na esika wana toyeba na kopesa ye penza ete ba hommage oyo ezali digne ya kombo na ye tokoyemba tokosanzola Nzambe mpe basali na Nzambe bakotelema mpona koteya na ndenge elongo bani na yango Nzambe abatela biso ekozala soki penza ekozala penza na ndenge makanisi ekozala penza baakompagne biso na ndenge ezali tolingi ke esika yango ezala mokolo tozwi mpona vendredi mpe kaka na esika yango ezala mpona mokolo ya samedi vendredi pardon mpe ezala esika ya kaka wana ya samedi après enterrement toyingeli na esika wana ti butu ntongo etalani ya dimanche baye oyo bakoza makasi bakei mpe bakei kopema wana nde ezalaki mama na likambo oyo tolingaki kokabola na bino na butu na lelo Nzambe na bomoi abatela moko na moko boye balamu mpe bozongi Imagine-toi, nous allons être 20 ans.
En tout cas, eza vraiment mawa ya koperdre mutu ya munene lokola Mimi Chikefa. Donc biso tunde toye awa na miniti oyo toye mpona kokabola mawa na famille Chikefa. En tout cas, esali biso pasi avec Edino Image yango nde tovandi awa toye awa tokabola mawa wana biso nyonso. Sur la famille, c'est pas que tokutanaka na ere ya bisengo, tokutanaka mpe na ere ya mawa. Yango eza ntango ya mawa toye awa tokompatir mwa mawa wana ensemble avec la famille Chikefa. Donc tout le monde est là, Paris mobimba bazawa bazolela Mimi Chikefa ki atiki biso eza ma pasi na motema. Mais dans l'ensemble la vie continue. Voilà quoi. Na makasi ya Edino Image yango nde tukutani tovandi omonaka salle eza inonde bato nyonso bazawa. Donc on partage le malheur ensemble. On est ensemble, aimons-nous vivants. Edino Image, merci à tous. À suivre. Toko. Bonsoir, bonsoir, bandeko, nabiso à RDC. Vraiment, merci beaucoup ndenge tozotonda awa. Mimi azaine maman gentil, maman koseka seka. Likamula mutute. Nzamba bengi epoza mzela biso nyonso to ana mawa. Vraiment to ana mawa Paris en tout cas ça na day. Qui ça kuto occupé mais Paris en tout cas to ana day. Mais nzamba batela molimone azala bien. Biso bande kwa tiki na mukili pe to za bien. Nzamba batela molimo na ye. Totika nde bilobalo bana TikTok. Merci beaucoup. Edino Image, toi n'a pas si bien mawa parce que na poto tokoki kolelisa baninga ebele bazokende toza na pasi makasi mpona koperde eloko makasi baoba ya monene lokola Mimi Chikefa akoka kotika biso eza pasi mpe mawa mwana malamu. En tout cas toza na eloko tokoloba mwana moko apesaka biso tu bayaya respect ndenge tozali ya bamere eve bamere Jackie Watunda bapolina Mondeke bamere Madova bamere Germain toye pamba te toye topartage douleur ya famille na ye na biso bandeko nde bayana apema na kimi epe akei tozozela nzoto na ye ezozonga na poto esika bana nde bazali topartage mpasi wana na famille na ye apesaka baoyo ya biso su bakenda apesa makungo te toyebi kufa ndenge yalaka te biso totokeka nzela wana. Merci mingi na Edino eza pasi ndenge mwana epa na nga aza mwana Mimi akei eza pasi donc naza likambo ya koloba mingi te atiki biso ndenge bao nyonso batiki biso mais esala eloko te nzambe ye moko ayebi molimo nekende na kopema mpe ezalaka nzela ya biso nyonso tu vraiment naza na mingi ya koloba te eza ngai Jackie Watunda mama na ye. En tout cas, vraiment il y a pas mingi ko to komi ka boye tango nyuso ko makuta na kana passe vraiment aimons-nous vivants to lingana bandeko to lingana. Merci apema mimi kinanga niweza nzela munyonso mimi kende kopema na pe ko bako seka jola biso to kotali yo kende kopema na pe bana ona mawa bamesana koseka kati bembe mais kende kopemba la penda babate la yo ndenge na biso akobota janti omakata yaya moko respecte nde toya to kolelo pena na mawa
se repose en paix. Merci. Vraiment, alobi tolela na bao baza kolela nde tozolela awa pasi na motema ya kosakana te maloba kuta ezozanga ngai moma oyo eza moma oyo moye naloba ebele eza te tozelaka akor ezoya. Merci. Edino image. Oh, boyo ka Edino image, na solo ka pas Edino image. Ça fait 10 ans na mona Edino te. Oh, bena bandaki mama ba. Ya ba caméra na mikini. Edino image. Oh, soki 25 à 30 ans, 25 à 30 ans. Edino image à sala makambo ala mboko ye na kata matanga ya Mimi Chikeva. Awa to ala matanga Mimi Chikeva. Beza to ala mawa makasi to bungisi pena petite sœur oyo mwana moko avec mwana boboto mwana malamu asololaka bien donc pena oyo grand frère nanga BG Bilao asala tout abengisi à partir de amemai na poto penga na Mimi Chikeva ekutana ne pas ya BG Bilao tolala ne penda moko et pas BG Bilao pas grand frère nanga propre BG Bilao donc nous allons mawa amoi ba maître Georges bazala ba Georges Chikeva bazawa penza bola mimi aki nango ezaki belé makasi na ndimaki lelo mimi akokende parce que ba biso yo to ko eli ku toleki na ba coma to koti hôpital ba 5 mois na coma mais to bimi mais comment mimi akokende bu et ça la passe ya mutu e pona kolela ya to se belé ba reza ko ningana kwa sana likama mutu te mambo boto ata siliki muke akanga te yango penza to na makasi tozolela e penza wa toza pena ebele to pareza ko ningana na mindo social ici fête aux abattus sur un concert bato baoyate po eza to na Mimi Chikeva to kufeli penza leki moko ya makasi o penaki akineti donc nebi talo banini o pena mwana ya BG Bilao soko ka BG Bilao te mwana ya BG Bilao pena oke donc alela tonton na ele ta kufa mais lelo mimi akeli mimi to na passe ozawa oyo grand frère Mimi camionnette mbola descendance simoki mbangu nazo passer message to zo bela na ko tandenge na ndenge et dino merci beaucoup pele dino ya binde ozaki na Mimi ozana passe Mimi nzambe to ala ba tuna nawa na ba fifi jano na ba fifi jana ozana bango donc ya ko tonda ya ko yinda donc to tiki no so pa nzambe Mimi to c'est la corona ya ko le laisse bele po to za ebele to c'est la corona wani koma wa donc to le la malade dino merci beaucoup tous ensemble dino match juste mes condoléances na sœur famille Mimi Chikeva nzambe azwa molimo na ye na kimia esala pasi wana aza famille mpenza aza ndeko toperdre ye mais bana batikali famille etikali la vie continue merci à se reposer na kimia merci
Pardon. Le dimanche. Ouais, bonjour. Hein. Bienvenue sur Edino Image. Et ça, moi, quoi, bino à mon pandi sango, Aziza ABC. Donc, les losos tozawa, ko kabula mawa. Na bandeko oya tanti Mimi Tikeva. Donc, azaki tante moko azaki bien pour la biso. Pour nga aza tontine, aza yaya. Donc, yango moni na longweti province na ye awa. Juste ça que soit toya eza pona ba bien fait na ye. Azaki mutu moko ebe ko partager na batu, aliaka na batu, alinga komona mutu. Azala na pas cité asungaka. Vraiment za tontine asali belé. Na batu surtout côté musique a travaillé trop quartier latin et pas ouais à la maison mère et puis na F victime il y a papa Nabiso Fali Poupa. En tout cas mes sincères condoléances à tous les warriors donc boz à la makasi boz a vraiment makasi parce que c'est eza facilité à perdre des soldats na comme moi Mimi Tikeva donc mami va un peu. Nous ne t'oublierons jamais. Donc, aux âmes, Manabiso. Nzambe, Apeso Kimia. Merci beaucoup. Et puis, dans le Baka, na Zozo, soyez forte, ma belle. Soyez forte à toutes les familles Tikeva. Bah, sincères condoléances. Et na Paris, Mobimba, bah, sincères condoléances, Nabino. Merci beaucoup. Milaini na sala na berso ya mama elekelengi koleka bambeto nyonso nga nalala mama soki ozalaki kaka na bomoi ngala nasengi ozongisanga susu wana jamolingaki nga nalela yo seka jamolingaki olalanga nalamuka jamolingaki ata ngungi etungisanga soki na bele ozalaki kota na tongosa banda okende nakoma malere récompense na yo nakopesa nani yango ata naleli nani akodolo tenga
yanga nayembeli ya nzembo oyo Mimi Chikeva petite sœur atiki biso vraiment na mawa atiki biso témoignage Mimi Chikeva azalaki petite sœur na ngai tozala kozala na ye mingi azalaki na eloko tozokabola na bajakarta partout na basale na ye ndenge azalaki koorganize basoirée na ye tozala kozala na ye trop vraiment elle était vraiment fille moko bien en plus mwana lemba kolemba ezali bakartier na biso oyo tant tozala na bana mike tozali kokende trop take bagarçon tindika batindika pokabo batindika ya loa sepongo tindika inono tindika $1 mais na poto akoza ozala na bachuchu lwambo mingi vraiment azalaki petit sœur nanga yango tofandi awa ti batongo toa libanda na mopepe oyo donc epai azali nzambe ayamba ye na boboto apema na kimia vraiment nzambe azala na ye yango tofandi kaka awa biso nyonso toza na mawa mingi mpona Mimi Chikeva mwana malamu. Merci. Oui, bonsoir à tout le monde, à toute la famille Yabana Lemba, que ce soit Nabao Bazan à Paris, Nabao Bazan à Belgique, en Angleterre, en Allemagne, Nabao Bazan à Kin. Message ezaka nzela oyo nzambe aponela biso na ntango asuka ezali nzela ya biso nyonso mpona petite sœur na biso Mimi Chikeva, grande sœur ya bamisusu, mama leki ya mwasi, cousine, tante ya bato nyonso tu na ba relation nyonso oyo azalaki na yango. En tout cas tozongisa kaka matondo epai ya kolo. Alors mingi aloba eza te mpasi kaka na motema, mais eloko moko kaka ngai Jeff apalata mbembe na kokoloba ezali kaka tomilengelaka malamu, tozalaka na ba relation bien, tozalaka humble, totikaka orgueil, toyebaka kaka kosololaka bien na bandeko nyonso. Soki petite sœur Mimi Chikeva ayebaki kosola na bato te nde bato balinga batonda boye te na salle ya Mimi Lita awa na Courneuve. Donc ça les a plein à craquer. Vraiment soki na kolo bakaka eloko moko na Mimi, en tout cas c'était une fille, une femme courageuse. Donc amingi ya olobeza te moto nyonso to azalaka na baqualité na badéfaut, mais ngai na kolobelela kaka côté courage na ye, c'était une fille courageuse. Vraiment kolo azwa kaka lokumu tozongisika matondo epai ya kolo. Mes condoléances à toute la famille biologique, na ba maman Adèle, ba maître Georges Chikeva, bango nyonso tout. Topesi bango kaka ba courage, famille na ye mobimba. Topesi bango ba courage mingi. Et d'une hommage, nami on le battait. Mais je remercie Bana Panama, Bana Paris de manifester. Il y a na matanga Mimi Chikeva. Oprana Mimi Chikeva a appelé Serre au Mututu avec la respect qui est. Oprana, merci. Bonjour l'Éternel. Donc son Excellence Didier Nzongo Mokonzi Angaba, le chef de famille par force, mais c'est le licencié dans l'Institut supérieur technique appliqué intitulé ISTA. Naïe Penza ko présenter mes très sincères
condoléances dans la famille. Il y a notre sœur, une grande dame. Alors, bonjour, messieurs les grands journalistes, Edino Image. Vraiment, Toyeko s'est présenté vraiment pour la grande sœur Nabiso, Nekonabiso, Oyo Tomesana Inaye, malgré tout, Bandungu, les Alakinanga, souvenir Nazana Oponaye, mais Toyeko soutenir vraiment la conseil à la communauté Nabiso, Nyonso Oya Média, Naba artistes et musiciens, Bola Nara présent Fanite, Mimi Azaïpe Naba orchestre Belé, O Alekaki, donc Biso Nyonso Tozala, Bato maison mère, Bato Avien Nara Jide Piana, Petit Nara Nyonso Pe Bima Zikabozala, vraiment Naeko remercier mes condoléances de la part Naraï, il a ratanzon au pied télé et à la prochaine occasion, j'espère. Merci. Message déjà, on a perdu l'une de notre Mimi Chikeva. C'était une amie, la famille. En tout cas, la douleur est forte. Problème, Dieu donne et Dieu reprend. Nous appelons le bâté. Et Zubiso. Toujours les lamas à Misokara, toujours les lois au bâté. Ils ont même homme toyebi. Abattre la cabana, après ça va encore ma casse. Après Nyon sur les cas, et les caca na Kimia. Ils ont bas à la bandeli, pèse à la souka. Tout ça, les hommes sont au bâté. La mort, ils ont vêtements, moutinho sur la mort. Merci beaucoup, Dino Image, merci. Ouais, vraiment, toi, on a mis au bâté. Toyele matanga ya Mimi Chikeva pona kolela ye donc toyo kabula mawa na famille quoi de ko eli bango na famille ko eli pe biso donc balobi ke lela na bato ba olela yango toyo kabula po azala ki filmo ko ya kati motema malamu donc bato bano pesa respect po bano benga ye mama présidente po ba yeba etina donc ça lui so passi to bungusi mutamunene quoi donc nzamba za lokumu ya makamanzama na bana donc nana minga olobati donc merci mais to tika na ma Paris to le la toujours Mimi Chikeva merci. Oui, bonsoir. Tozara na matanga ndeko na biso Mimi Chikeva pe kokabola mawana ba famille soto na kati ya Paris po ndeko na biso Mimi tobanda kana na Paris. Yango na profiter pour na souhaiter mes condoléances na famille ya Mimi Chikeva Mobimba, famille biologique na baninga na biso nyonso bana lemba bana Paris. On est ensemble, que son âme repose en paix, vraiment ça fait mal, c'est triste. Et là, on a le bagarre à mes condoléances à toutes les familles Mimi Chikeva et puis la famille Malabana. Nzamba pesara makasi po ezanzela na biso nyonso. Message à l'artiste congolais Bolé la sœur na biso. Bolé la sœur na biso asungaki musala pe musique 3 azaki na biso bien donc c'est ça quoi. Donc mes condoléances la famille Mobimba et puis bana lemba donc tole la Mimi. Donc ngazala qui était na autre triche mais na saki mbango. Na mona en tout cas merci Dino na assistance. Donc c'est ça quoi. Donc en tout cas Dino merci na présence au Tigara Bisoté et puis c'est ça quoi. Mes condoléances na famille. Merci. Oui, alors bonsoir à tous. Je sais bien qu'on a pas bonsoir, mais bonjour.
Et voilà, donc tout ça matanga to la mi check. Voilà quoi. Biso to bateau ça la femme forte. Mi check boebi. To rebelle belé. Mi check na mukanda. Moi je vis ça quoi. Voilà. Voilà pamba. Ba on a solo que falinde mboko. Mercredi mi check la mboko, c'est-à-dire que c'est fallait qui contrôle, qui décide. Voilà, babi kabala ma komisi. To le to bina mona ke botana zonga ete ko ça ma to boy ba hypocrite awa. Foto bina to boy ba hypocrite, voilà, c'est ça. Karine Voloko, ciao. Moi, au bouger ça tête, trop serré. Responsable de la télé, parce que nous n'avons pas filmé. Oh, capita. Ça va?
Thank you.
Bonsoir les sous-souvendeko basi mibali. Bonsoir. Nzambe apambola bino na bisika bouti na ndenge bodisposer ntango mpona koyingela na esiko. Allez, où tu vas bien? Il y a tout? En direct. Il y a tout? Possible. Obi ke mi se ko ka ba musique. Ndule ya terrain. Ye ka so samani, ye ka so samani. Nzembo na ye na titre de suja. Ni beso ye ka ni. Ye ba bi mi pe ka ko benga. Aka ko pesite? Mais nous est-ce que nous Abina tu asiko ya leki on nzembo na ye na kete akita ko bodi kila semana na sasa sekunda na ke na te ya gaye ese je binu ko na biso bale ko kangela na binu na ka comportement na binu donc hier ça